kufa ya comédienne Mama Étoile oyo bengaka Mama Yoyo, bamosusu babengaka ye ya Yoyo. Mama Étoile Yolande, comédienne na biso ya tongo bandeko nanga aye kotika biso kaka ndenge basango ezotambola ezosala pasi pe mawa. Tobetaka deja lisolo vanité de vanité, tout est vanité na si ya mokili oyo bandeko nanga faut toyebaka keno biloko nyonso eza ya koluka, biloko nyonso eza ya koleka plutôt tolukaka elongi ya Nzambe. Pourquoi? Parce que soki oluki elongi ya Nzambe ata lelo tolobi soki okufi oyebi ke molimo eke kopema, mais soki bomoi na yo pe vi na yo opesi yango epai ya Nzambe te, yango bomona bato mosusu akufi ake na ye kobanda kosalela bandoki misala mosusu bandeko na ngai. Liwa ya mama na biso Étoile ebandaki ndenge nini, ekomaki ndenge nini, ebela bato bakoya kotuna nga Mama Étoiline, eske Mama Étoile abelaki nini, ekomelaki Mama Étoile, sango ya munene boye pona nini batikala kobetela biso lisolo ke Mama Étoile azobela. Bandeko na nga zwa kiti na yo, landa lisolo makambo ndenge ebandaki tito koma na liwa ya mama na biso Étoile, comédienne na biso ya tongo. Matisa volume, benda baninga boya koyoka sango, s'il vous plaît. Soki okoti epa na biso sika, s'abonner massivement. Likolo ko s'abonner, aimer vidéo na biso, commenter, partager bandeko nanga. Kande boyebi nga na yaka pona kopanza nteke, na yaka pona kopesa information, na yaka pona kosala analyse, na yaka pe pona kopesa toli. Ezalaka musala nanga. Voilà. Mama Étoile aza bongo comédienne na mboka na biso oyo ebele abatu bayeba. Mama Étoile abande ko travailler depuis kala na Congo na biso en tant que comédienne. Ti akendaki ko se déplacer, akendaki ko vivre na Angola. Bato Angola eske bozali, s'il vous plaît, bande konanga bisika bozali, komelanga kaka na pays nini oza, komelanga place nini oza, na sepelaka toujours soki no sala émission, na zana bato bazo yebisanga Mama Étoile na zolanda yo à partir à Chikapa, na olanda yo à partir à France, na zolanda yo à partir à Orlando, en tout cas esalakanga malamu. Mama Étoile akendaki na ye abando vanda na ye na Angola kuna afongola ki groupe na ye kande toyebi Mama Étoile aza mwasi moko ya talent ya makasi. Afongola ki groupe na ye na Angola abando vivre kuna na Angola kandenge vie ezalaka, mais ekomaki na batamoko vie ekomaki lisusu kosimba te na Mama Étoile. Alors ko sala que tango Poutine de l'écriture la patronne à Bellevie Kandi ya ba Bellevie ayaki kofongola chaîne na ye ya YouTube ya Bellevie. C'est ainsi qu'ayaki kofongola pe groupe na ye ya Bellard Production. Na kofongola wana bino moko boyebi azaki na pose ya bato o basalaka musala penza ya malonga. C'est ainsi que atalaki amoni eza na bato baza na batana soki na koki komema Mama Étoile na longola ye na Angola aya kovanda na azonga na kini, mais mama oyo musala na ye na ndenge asalelaka okende penza kitoko. C'est ainsi que asalaki ba recours epa ya Mama Étoile et finalement Mama Étoile pe amonaki ke vi na Angola ebanda lisusu kosimba te. C'est ainsi que andimaki na ye azonga na kini. Tango Mama Étoile ye kozonga kini, en tout cas directement akotaki na groupe ya Bellard akomaki ko jouer. Na lobi te ke non Mama Étoile azaki mwana famille bota, mama famille bota te. Ajouaka na ye partout. Mais na Bellard Production, Bellevie abando sepela mingi na ko jouer ya Mama Étoile. Pourquoi? Parce que azana Étoile na kati na ye likolo nango aza mama moko azana ba talent ya makasi. Alors, ko sala ke kandenge zalaka Mama Étoile akomi ko jouer na Bellard Production. La famille ti Mama Étoile a joué kana tikala ko betela bino lisolo na ete na koya na biographie ya Mama Étoile kala mingi te. Mama Étoile azalaki mariée. Mobali na ye akufaki. Toyeba biso nyonso ke Mama Étoile abota bana. Tango mobali na ye kokufa, ka ndenge Mama Étoile ajuaka, azokende ba tournage, omona muke ake na ye tournage, muke ake na ye tournage, ayaki kokutana na nzela na ye ya tournage na mobali mosusu. Tango aye kokutana na mobali mosusu, bolingo ka ndenge ekendaka. Bolingo ka ndenge ezalaka. Bolingo ka ndenge ekotaka. Bolingo ye kokota entre Mama Étoile na mobali wana.
baye kolingana makasi, bolingo penza ya makasi bandeko na ngai. Ti papa wana ye koyebisa mama Étoile malamu na bala yo. Nde mobali yango akendaki pa ya mama Étoile na famille ya mama Étoile apesi dot. Basali makambo nyonso, papa wana lobi bana na yo a partir ya lelo bakomi pe bana na nga. Mama Étoile pe andimaki baye kozwa bana, mama Étoile akomi kovanda na bana wana na ndako na ye. Papa wana bande o traité bana ya mama Étoile kitoko, neti bana na ye moko oye abota. Bana o nyonso bakolinga papa wana bande opesa bango. Ezala kelasi bana bazotanga donc na facilité nyonso makambo nyonso ezotambolaka bien. Ezala ki bongo. Jusqu'à ce que papa wana ayaki kokufa. Abelaki na kobela wana papa wana akufaki. Sikoyo famille ya mobali ya mama Étoile bakomaki kolandela makambo ya ndako. Bakomi kolandela ndako na bango. Mwana na biso akufi, ndeko na biso akufi, ifo ndako bobima. Siko maloba pe papa wana tikela mama Étoile ezalaki ke alongwa na ndako te, avanda kaka na ndako wana. Mama Étoile pe mutu makasi alobi te, bien ke nakutaki mobali oyo na ndako, nga pe na kolongwa awa te. Ekomaki bitumba entre belle famille na mama Étoile. Bitumba o penza tolobaka bitumba. Bitumba ya kosakana te la famille. Jusqu'à ce que baye kobwakela mama na biso Étoile mbasu. Tango baye kobwakela ye, mama Étoile azaki na grande sœur na ye, grande sœur aye kotala ya lobi, ah Étoile, ti lelo okomi na mbasu, okoki kote ya mate. La famille, mama Étoile mutu makasi alobi ekosimba te. Nga mobali na nga lobi na longwa awa te na bima a te na vanda ti mokolo Yesu akozongaka na kovanda. Mama Étoile mbasu batu o deja basi babokela ba mbasu bayebi réalité ya mbasu ndenge ezalaka. Mbasu ekomi komata tina ndenge mbasu ekomaki na motema ya mama Étoile, mbasu ye koboma ye. Mama Étoile avant akufa tango deja monaki ke akomi kokende. Asalaki video moko pona koloba na yaya na ye ke soki omoni video oyo, s'il te plaît, naza na mal moko ya blaze alaka na ndako. Kolinga te ke bana baya kofongola mal wana te. Muto koki kofongola mal wana eza kaka yo. La famille. Oli ata obengisa yaya na yo, obetela yaya na yo lisolo ke yaya, tala makambo nga na mobali na nga tosala. Zoka mama Étoile, ti azalaki na ndako alibala, ye na mobali na ye basimba kisi. Ezalaki kisi ya mbongo, akutaki deja mobali na kisi ya mbongo, ye pa ye kokota, yango na lobi bango nyonso na mobali na ye basimba kisi. Donc ye akutaki nde mobali na kisi, ye pa ye kokota na bakisi ya mobali, tellement ki alingaki mobali. Bakisi wana nde bomisaki mobali, yango mobali alobaki na ye, ye pe alongwa na ndako wana te, soki alongwe akokende kokufa. Kasi soki omoni ata makambo komi kokende mabe, luka ata basala nzambe. Mama Étoile azoluka basala nzambe te. Mama Étoile avandi. Tina ndenge mama Étoile ayaki kokufa bandeko na nga. Lisolo nazobetela bino eza bongo film na biso Ombre du passé. Ezoleka epai ya nani ya Poutine de l'écriture. Bolimbisi na ba o nyonso na betisi libaku. Bolimbisi na ba o nyonso motema ebetaki mpa mbangu bolimbisi. Nasalaka analyse ya ba filme. Filme moko kitoko. Filme oyo ye kote ya biso. Surtout bana basi. Tango Bible elobaka na biso soumission. Bible yebisaka biso te ke nos zala soumise. Tina ndenge mobali azokende kokota na ndako ya nganga. Wana eza soumission te. Une femme sage bâtit sa maison. Yo mwasi oza aide pona mobali na yo. Okoki ko encourager mobali na yo te ke no akende kokota kisi, akende kokota na ndako ya banganga pona vie ya prestige, pona presse ya mokili. Na ndenge toza na mokili, Nzambe asi apambola mutu na mutu. Tozalaka patiente ya kozelaka bangonga na biso. Eza na batu mosusu o bako vivre bénédiction te, me bana na bango nde bako vivre ka bénédiction. Ezalaka bongo. La famille, la patience.
mwasi malamu aza mwasi oyo asungaka mobali na ye na kokende na nzela ya bien, nzela ya koluka nzambe ya malamu mpona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba babiye billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin ya kokende kosomba biye na yo ka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba biye na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika, ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala, ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota. Tokende ko adore nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye. Na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki biye te. Concert na biso eza nango le 21 novembre. Korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Kokufa ya comédienne Mama Étoile oto bengaka Mama Yoyo, ba mosusu ba bengaka ye ya Yoyo. Mama Étoile Yolande, comédienne na biso ya tongo bandeko nanga aye kotika biso kaka ndenge basango ezo tambola ezo sala pasi pe mawa. Tobetaka deja lisolo vanité de vanité, tout est vanité na si ya mokili oyo bandeko nanga photo ye baka keno biloko nyonso eza ya koluka. Biloko nyonso eza ya koleka plutôt to lukaka elongi ya nzambe. Pourquoi? Parce que soki oluki elongi ya nzambe ata lelo tolobi soki okufi oyebi ke molimo eke kopema. Mais soki bomoi na yo pe vi na yo opesi yango epai ya nzambe te, yango bomona bato mosusu akufi ake na ye kobanda kosalela bandoki misala mosusu bandeko na ngai. Liwa ya mama na biso Étoile ebandaki ndenge nini, ekomaki ndenge nini, ebela bato bakoya kotuna nga mama Étoiline, eske mama Étoile abelaki nini, ekomelaki mama Étoile, sango ya munene boye pona nini batikala kobetela biso lisolo ke mama Étoile azobela. Bandeko na nga zwa kiti na yo landa lisolo makambo ndenge ebandaki tito koma na liwa ya mama na biso Étoile, comédienne na biso ya tongo. Matisa volume benda baninga boya koyoka sango s'il vous plaît. Soki okoti epa na biso sika s'abonner massivement, likolo ko s'abonner, aimer vidéo na biso, commenter, partager bandeko nanga kande boyebi nga na yaka pona kopanza nteke, na yaka pona kopesa information, na yaka pona kosala analyse, na yaka pe pona kopesa toli ezalaka musala nanga. Voilà. Mama Étoile aza bongo comédienne na mboka na biso oyo ebele abatu bayeba. Mama Étoile abande ko travailler depuis kala na Congo na biso en tant que comédienne. Ti akendaki ko se déplacer, akendaki ko vivre na Angola. Bato Angola eske bozali, s'il vous plaît, bande konanga bisika bozali, komelanga kaka na pays nini oza, komelanga place nini oza, na sepelaka toujours soki no sala émission, naza na bato bazo yebisanga mama Étoiline nazo landa yo à partir à Chikapa, na olanda yo à partir à France, nazo landa yo à partir à Orlando, en tout cas esala kanga malamu. Mama Étoile akendaki na ye abando vanda na ye na Angola kuna afongola ki groupe na ye kande toyebi mama Étoile aza mwasi moko ya talent ya makasi. Afongola ki groupe na ye na Angola abando vivre kuna na Angola kandenge vie ezalaka, mais ekomaki na batamoko vie ekomaki lisusu kosimba te na mama Étoile. Alors ko sala que tango Poutine de l'écriture la patronne à Belleville Kandi ya ba Belleville ayaki kofongola chaîne na ye ya YouTube ya Belleville. C'est ainsi qu'ayaki kofongola pe groupe na ye ya Bellard Production. Na kofongola wana bino moko boyebi azaki na pose ya bato o basalaka musala penza ya malonga. C'est ainsi que atalaki amoni eza na bato baza na batana soki na koki komema mama Étoile na longola ye na Angola aya kovanda na azonga na kini, me mama oyo musala na ye na ndenge asalelaka
et okende penza kitoko. C'est ainsi que asalaki ba recours epai ya mama étoile et finalement mama étoile pe amonaki ke vi na ngola ebandaki lisusu kosimba te. C'est ainsi que andimaki na ye azonga na kini. Tango mama étoile ye kozonga kini, en tout cas directement akotaki na groupe ya Belar, akomaki kojouer. Nalobi te ke non mama étoile azalaki mwana famille libota, mama famille libota te. Ajouaka na ye partout. Mais na Belar production, Bellevie abando sepela mingi na kojouer ya mama étoile. Pourquoi? Parce que aza na étoile na kati na ye likolo nango, aza mama moko aza na ba talent ya makasi. Alors, eye kosala ke kandenge ezalaka, mama étoile akomi kojouer na Belar production. La famille, ti mama étoile ajouaka na tikala kobetela bino lisolo na ye te, na koya na biographie ya mama étoile kala mingi te. Mama étoile azalaki marié. Mobali na ye akufaki. Toyeba biso nyonso ke mama étoile abota bana. Tango mobali na ye kokufa, ka ndenge mama étoile ajouaka, azokende ba tournage, omona muke muke ake na ye tournage, muke muke ake na ye tournage, ayaki kokutana na nzela na ye ya tournage na mobali mosusu. Tango aye kokutana na mobali mosusu, bolingo ka ndenge ekendaka. Bolingo ka ndenge ezalaka. Bolingo ka ndenge ekotaka. Bolingo ye kokota entre mama étoile na mobali wana. Baye kolingana makasi. Bolingo penza ya makasi bandeko na ngai. Ti papa wana ye koyebisa mama étoile, malamu na bala yo. Nde mobali yango akendaki pa ya mama étoile, na famille mama étoile apesi dot. Basali makambo nyonso, papa wana lobi, bana na yo a partir ya lelo bakomi pe bana na nga. Mama étoile pe andimaki, baye kozwa bana, mama étoile akomi kovanda na bana wana na ndaku na ye. Papa wana bande o traité bana mama étoile kitoko, neti bana na ye moko oye abota. Bana o nyonso bakolinga papa wana bande opesa bango. Ezala kelasi bana bazo tanga donc na facilité nyonso makambo nyonso zo tambolaka bien. Ezala ki bongo. Jusqu'à ce que papa wana ayaki kokufa. Abelaki na kobela wana papa wana akufaki. Sikoyo famille ya mobali ya mama étoile bakomaki kolandela makambo ya ndako. Bakomi kolandela ndaku na bango. Mwana na biso akufi, ndeko na biso akufi, ifo ndako bobima. Siko maloba pe papa wana tikela mama étoile, ezalaki ke alongwa na ndaku te, avanda kaka na ndaku wana. Mama étoile pe mutu makasi alobi te, bien ke nakutaki mobali oyo na ndaku, nga pe na kolongwa awa te. Ekomaki bitumba entre belle famille na mama étoile. Bitumba o penza tolobaka bitumba. Bitumba ya kosakana te la famille. Jusqu'à ce que baye kobwakela mama na biso étoile mbasu. Tango baye kobwakela ye, mama étoile azaki na grande sœur na ye, grande sœur aye kotala ya lobi, ah étoile. Ti lelo okomi na mbasu. Okoki kote ya mate. La famille, mama étoile mutu makasi alobi ekosimba te. Nga mobali na nga lobi na longwa awa te na bima a te na vanda ti mokolo Yesu akozongaka na kovanda. Mama étoile mbasu batu o deja basi babokela ba mbasu bayebi réalité ya mbasu ndenge ezalaka. Mbasu ekomi komata ti na ndenge mbasu ekomaki na motema ya mama étoile, mbasu ye koboma ye. Mama étoile avant akufa tango deja monaki ke akomi kokende. Asalaki video moko pona koloba na yaya na ye ke soki omoni video oyo, s'il te plaît, naza na mal moko ya blaze alaka na ndako. Kolinga te ke bana baya kofongola mal wana te. Moto akoki kofongola mal wana eza kaka yo. La famille. Oli ata obengisa yaya na yo, obetela yaya na yo lisolo ke yaya tala makambo nga na mobali na nga tosala. Zoka mama étoile ti azalaki na ndako alibala, ye na mobali na ye basimba kisi. Ezalaki kisi ya mbongo, akutaki deja mobali na kisi ya mbongo, ye pe aye kokota yango na lobi bango nyonso na mobali na ye basimba kisi. Donc ye akutaki nde mobali na kisi, ye pe aye kokota na bakisi ya mobali.
tellement ki alingaki mobali. Bakisi wana nde bomisaki mobali. Yango mobali alobaki na ye pe alongwa na ndako wana te soki alongwe akokende kokufa. Kasi soki omoni ata makambo ekomi kokende mabe luka ata basala nzambe. Mama Étoile azoluka basala nzambe te. Mama Étoile avandi. Tina ndenge Mama Étoile ayaki kokufa bandeko na nga. Lisolo nazobetela bino eza bongo film na biso Ombre du passé. Ezo leka epai ya nani ya Poutine de l'écriture. Bolimbisi na ba o nyonso na betisi libaku. Bolimbisi na ba o nyonso moteme betaki mpa mbangu bolimbisi. Nasalaka analyse ya ba filme. Filme moko kitoko. Filme oyo ye kote ya biso. Surtout bana basi. Tango Bible elobaka na biso soumission. Bible yebisaka biso te ke nos zala soumise. Tina ndenge mobali azokende kokota na ndako ya nganga. Wana eza soumission te. Une femme sage bâtit sa maison. Yo mwasi oza aide pona mobali na yo. Okoki ko encourager mobali na yo te ke no akende kokota kisi, akende kokota na ndako ya banganga pona vie ya prestige, pona presse ya mokili. Na ndenge toza na mokili, Nzambe asi apambola mutu na mutu. Tozalaka patiente ya kozelaka bangonga na biso. Eza na batu mosusu o bako vivre bénédiction te, mais bana na bango nde bako vivre ka bénédiction. Ezalaka bongo. La famille, la patience. Mwasi malamu aza mwasi oya sungaka mobali na ye na kokende na nzela ya bien, nzela ya koluka nzambe. Oya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka kandenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika, ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala, ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota. Tokende ko adorer Nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye. Na boyi jour wana ezala te ke no Mama Étoile nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre. Korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara. Tokos Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.